JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezosunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto ekoyi lisusu bandeko na ngai toza na matanga ekoyi lisusu bandeko bana membre balandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na confiance et patience na fidélité au Europé Sakasoda Nebino ya Mikili. Lelo boko remarqué na lati noir signe de deuil, signe ya matanga. Et quoi il sous na kati ya groupe BCBG. Ande kona ngai makambo ekomi sérieux. Alors, nalingi avant tout que musika na yebisana na ba ndeko na biso ba congolais tobima na kati ya kifanatisme. Tobima na kati ya kifanatisme. Liwa ezali nzela na biso nyonso. Bandeko na ngai liwa eza nzela na biso nyonso. Congolais, liwa, je le dis et je le répète, eza nzela na biso nyonso. Ezali ba commentaire oyo namonaki na émission na oteko sala ya Océane Piana. Bato alobi webika ba Congolais nde bazalaka apesi exemple na bango. Est-ce que bato bazokufa na Kivu? Est-ce que JB Piana mtalie bango? Est-ce que bato kufa na l'Est? Est-ce que JB Piana mtalie bango? Est-ce que Mama Boli autokufa? Est-ce que za JB Piana mtalie? Est-ce que bato bakufa ki bana oyo bakufa ki 8 na Kimbanseke? Est-ce que JB Piana mtalie bango? Est-ce que waneza ki fanatisme? Alors, alingi na rappeler na ba Congolais awa tozo juger mutu te. Soda ya poto naza wana te pona ko juger mutu. Tozo lebela ba fait réel. Ba fait oyo ezomona na miso. Ngai nasalaka analyse par rapport ya oyo na koyoka na ba oyo na komona et puis ensuite moi investigation ezalaka pona koluka ko fongola la place vérité zali. Parce que ce total kaka comportement ya congolais to ko avancer kati. So ka mutakufi ate baliye ba congolais bo réfléchir ka mabe, chez mutakufi baliye te balia ka mutu te. Mais to yebi biso surtout na monde musical ndenge fonctionnaka. Kaka ba musicien ba nduliste balanga nzembo bango moko baza ko yebisa biso ndenge nini monde la bango e fonctionnaka. Soki moko azali na kati abimi, c'est-à-dire que a se sauver yeba ke awa obimisa ba vérité. Awa te otanga ba komboti. Mais to yebi mingi
oyo bazali na kati ya BCBG babima bakenda musika baloba. Alors bandeko awa leo sala jugement te na yo zala mulai te avant tout nakende musika na kolingana liboso bo s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na bino oyo ezali na kombo ya JDK Mopao TV. Pour s'abonner za nango fele bandeko na ngai tokoti déjà na 1000 abonnés. Nzambe apa molabino ba bo s'abonaki ba bo zali ko s'abonner na ba bo ko s'abonner en tout cas nzambe alola atika binoti. Et puis na obeta moi c'est dans les commentaires mikanda bandeko nzambe alola okota makama mikanda nzambe alola kosunga makama mikanda kala mingi te ba makama zobonga bo s'abonner ka na chaîne na JDK Mopao mo console ya poto on est là na masolo vrai masolo pepele pembe pembe vérité na vérité masolo mikanda eza kobonga kala mingi te. Alors bandeko JB Piana asilisi na numai na misu te. Asilisi na numai na misu te parce que azali na oyo ya Seguin Zulema oyo ya Makila Océane Piana mais bandeko na ngai tozonga mwa muke na sima. Tozonga mwa muke na sima parce que là to kene mbangu to compter Seguin to compter Zulema to compter Océane mais tozonga mwa muke na sima baza ebele na clan JB Piana na sécurité na ye boyokaka Kingwe Bende akufaka bagarde corps na ye mususu oyo azalaka epa ya JB akende pa ya mosali na Nzambe boyokaki. Avant Kingwe Bende bazali au moins 4 oyo bakufaki. Donc lelo soto compter na danseuse oyo ya lelo okufa lundi. Donc hier on était le 24 mars 2025. Donc et là si vous calculez bien 8e personne oyo bakufa na kati ya clan BCBG ya président JB Piana papa chéri. Bandeko na ngai soutien to sunga ndeko na biso JB Piana, ce n'est pas du tout facile. Nga naza fanatique ya mutu te. Naza na mutu na ngai na lingaka na musique na yokaka musique na sepela na musique. Mais naza mutu ote ke naza fanatique na kende ko bunda pona musique na kende ko beta pona musique na kende ko finga pona musique. Soda ya pototi. Nga na éducation naza nango na lingaka musique mais na mutu kaka moko ko nga lingaka musique obino so boyebi. Les grands Mopao Songe ya Mbeli babetaka likofi te Kofi Olomide W King oyo ya Mama Si ngai na ndaka musique na ye depuis nazala mwana muke ti lelo mais na okota na barando te na okota na bapolémique te na okenda bitumba te na okenda kofinga te soki vient na nga sali mabe na koya webisa vient na ngai sali mabe pour nazala na nga fanatique te. Voilà. Donc na lingi bato ba comprendre que awa na mona ki mutu asala nga commentaire alobi na linga ya JBT problème nino eza JB na nga na JB JB ebinga te nga peut-être na ebi JB na musique na komona na ba vidéo na ba concert mais nga JB ebinga te na kozana problème na ye na likambo nini. D'ailleurs coup na ngi tona ba musicien nyonso na problème na motu te to ba fait réel fait divers makambo ezomona na misu bandeko na ngai JB Piana na silisi kopangosa mai ya misu ya Seguin te na silisi ya Zulema te na kutu okuta bandi kutu ya oyo ya Océane Piana mwana na ye moko propre makila na ye na kuta abandi ya kutu te mususu e okweya ya ndeko na biso danseuse Agnès Mbo
Agnès Mbo auti kotika biso. Alors, nali pena confirmer le moko boyi bakite na auti ko information, maman biologique, maman propre ya JB Piana yemoko aza gravement malade. Azali gravement malade. Naza ko souhaiter te, tozali pe ko souhaiter te. Mais nauti ko lobaka ke soki ekwei lisusu. Na ebite soki tokosuka wapi. Bino bato ba commentaire, bino ba fana mfuati, ba fana kwiti, na ulinga bozwa conscience. Surtout mingi ko soutenir, ko aider papa chéri, ko luka koyeba nini zoleka au sein ya lingomba na ye. Bato mingi balobaki nalandaki, oui mais papa chéri azaradia la succès na ye. Papa chéri asa sala ya ye vie, asa bongisa nzela na ye ya vie, asomba bandako, azala ba voiture na ye, ana mbongo, c'est un millionnaire. Non, na Congo millionnaire azalabati. Ce sont des débrouillards. Na Congo star azalabati, ce sont des vedettes. Alors, oui, certes, et là, on dit là, Moutou, pour la âge succès. Mais, awa, so da poto ayo le bateke, JB Piana, aliaka, azolia. Mais boyoka kibino surtout, mama ya Océane Piana, na kombo ya Nicole Longondo, tant azole la mwana na ye, alors baki, eloko e touché ba belé, bayibelinga mwana, mama bayibelinga mwana. Nani ayibelaki ye mwana, nani ayibeli mwana. Nalobaki point d'interrogation, ça reste à vérifier. Moutou mokote awa ayeko incriminer JB Piana, surtout pas Soleil Poto. Naina osala kaka investigation et en même temps osala analyse. Ce qui analyse na neza mabe, bande koboli mbisa. Monde musical eza monde nangati. Tous aura d'informations, n'a abonné na biso balinga Soleil Poto, ce qui est quoi il na tongo boyeka na moni abonné tindelinga na Soleil Poto tala lisolo to betaka kala minité ya Océane Piana et quoi il sous na kati ya groupe BCBG. Bande ko ngai naibité tozana sangwe liwa lisusu liwa ekwei lisusu sango ya mawa naibité soki na koloba na monoko nini na lobaki loko moko bande ko babina ngai me yo oza koloba ke ba musicien na biso soki kaka zo préparer album moko munene to zo préparer basal moko mythique to zo préparer stade moko munene to zo préparer kaka concert moko munene ezala concert moko mythique ezala loko moko donc na éviter na quel succès au balukaka il faut kaka bomona tambula malembe mokili ya bato tokendeke malembe tokokoma ntambula malembe mokili ya bato tokendeke malembe tokokoma. Il faut kaka bomona bato balala na bako bien ezaka na musique mingi ya ba congolais peut-être peu na musique ba minele ezana ngo partout na mokili po mutu akufaka na ye na auto bango dépendre l'émission to matato kita nzeleza ya biso nyonso. Alors awa eza lisusu normalité yo aussi dans un commentaire en tant que kizengi en tant que bololé oyo loba eza la normalité ndengeni bato akufaka mutu akufaka oui certes bato akufaka mutu akufaka mais là to bandika ka mois de mars kaka na orchestre moko na toyoki ba orchestre mosusu te mais na ndenge nazo monela ndenge zo kendele na monde musical ndenge ba fonctionnaka tokolela ebele
soda ya poto na yolo banabino tokolela ebele tokolela kaka na kati ya ba groupe on a tout monde on a kaka parce que ezali monde ya concurrence monde ya kibomango tia mutu bakata yango elo to vivre na kati ya ba musique to mona. Alors, dans le répétant sous les lots dans l'émission Oyo, moi je condamne les Congolais. Les Congolais n'ont condamné bino dans le comportement na bino na mentalité Oyo, bozana yango ponga na mentalité wanati. Tant que mona batuba okufa boye na kati ya ba musique na biso, na kati ya ba concert, na kati ya ba monde musical, il faut qu'on soit conscience. Il faut qu'on nous téléma, qu'on nous yeba, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, moi stop. Moi stop, dans ma concert. Tu peux qu'ici, ma concert. Tu le dis que non. Pour l'instant, nous avons une solution. Parce que, bah, nous avons vu ça, au Kende, au Koufa. Na le juyote, en moza, au Kende, concert. Na le juyote, en Kende, concert. Na le juyote, en Kende, au Liantaba. Na le juyote, en Kende, au Masanga. Au Kende, Kobina. Ba maman congolaise kobina maintenant le juillet. Ba on va perdre. Vous croyez que famille à Séguin et Vandaka Aboui et le Daraté et le Baraté, vous croyez que Kingo et Bende famille na bango et le bas et le côté Vandaka Aboui, vous croyez que ba danser zona ba kufa wana ba leka wana n'époque wana ba kufa ba kenda famille na bango et le Baraté et Vandaka Aboui. Et vous croyez que famille à Zulema, à Tabaroulé, là-bas, on a que papa chéri a Sungaka, la Vandika Abouye. Et vous croyez que Océane Piana, maman n'a pas Vandika Abouye. Et bon, on connaît ça que Agnès Mbo, ma parent n'a pas Vandika Abouye. Pour tout coup, Katia BCBG. On a Congolais, Tobi Manaki fanatisme. Totale réalité. Makamu neza okende neza otambola mabeza makasi bande onanga inga na yotanga kombo ya mute mais nayebi que congolais quand na raisonnement na ye na moi qui abrutissage voilà oh certains congolais bazara nango na moi idiotie voilà moi certains congolais bazara nango au moins boni misanga soda ya poto moi koloba mingi yango esalinga moi kosukosu boni misa. Bon, moi, bololé moko moi qui zengi mon boué, aya oloba. Et yozoloba indirectement na papa chéri. Ozoloba indirectement na papa chéri. Ici, on parle na makamunyo sezoleka. Moi, je ne m'adresse pas ou je n'attaque pas papa chéri puisque ça rôle na ngate. Et ça makamu etalingati. Ngazoloba auto moi na misu. Compatriotes, aussi là-bas au Kende. Vous croyez que ma famille là-bas, on va s'en essemble. Mais sois conscience, groupe Moro Kaka. Et puis, ce total, tout le groupe musical, orchestre, patron, combien? Petit nanga moko mwana yolo guitariste ya orchestre mona oloba patron na eti ni na basi bokoyeba nani na oloba mwana yolo na rue Bagata na yolo nord na Bagata guitariste ya orchestre moko ka présent na bango yebi tant kaka moi disque wana bimi succès wana ya muke petit na biso akei baza ebele autotanga ba komote baza na ba orchestre na ba danseuse ebele ba kufa boyebi danseuse moko kaka ya orchestre kaka na limité autotanga komote autotanga so ba komote mais na olo ba kaka bato ba yebi ba comprendre na olo ba nini na limité alala na mbet hôpital na première rue aolela alobi na éviter ni na sali boluka ngai ba pasteur ba osambela ngai na éviter place ni na kota azo zwanga molimo
soki bobetela ba internet boluka bomona boyeba nani na oloba akufa bandeko na ngai ezali kaka kifanatisme mpe esala biso ke malgré oyo ezoleka mais tozoloba kaka ke non kokufa eza nzela ya moto nyonso. Oui, certes, on ne dit pas le contraire, mais tolinga na monde musical tobongisa. Na uti ko bana biloka sikoyo il y a pas longtemps. Soki tolandi ba oyo bakufi na kati ya BCBG depuis l'année dernière, l'année d'avant, bakozala ba 10 car na kati ya BCBG bakozala ba 10. Alors, na minute yo maman propre biologique ya JB Mpiana papa chéri aza gravement malade. Bon que de vérifier celui bon dimensionné à prototi. Et kaka na minute yo JB Mpiana aza nous na maya mi chezo kita pona Océane Mpiana. Alors eyoko bakisa masu likolo na yango Agnès Mbo oyo auti kotika biso kaka le 24 mars awa 2025 bando na ngai na kati ya lingomba ya BCBG nini ezoleka na kati ya BCBG nini oyo JB Mpiana sala ki ya mabe oyo baza kopinir ye nani aza kopinir ye qu'est-ce qui se passe niongo nini oyo JB Mpiana sana yango oyo futa te bandeko bo soutenir JB Mpiana bo soutenir JB Mpiana botika été parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas possible mutu moko akufela batebele d'un seul coup eza normalité et surtout que eza osenga soutien ya peuple congolais pour soutenir JB Mpiana pour soutenir ye ngai na ebité o ngana za koloba mais na bika pour soutenir ye parce que mabeza koya o ezaka peut-être ba signe de la fin ils ont là que peut-être ma musicien na biso bobongwama bokoma peut-être ba pasteur boyembe la nkolo peut-être na lobika kana ebité na ke musika te na usuka na awa bande na ngai to partager émission to kabula émission ekosunga batu mingi oyo balanda soda ya poto batu mingi oyo balinga soda ya poto batu mingi oyo basabone pa ya soda ya poto merci na soutien na bino merci na nyonso oyo soki ka likambo ekoyi kaka pa botineli soda ya poto en tout cas nzambe alola atika bino te apambola bino ponazali kaka ya kolala na kolamuka boye natala kaka telefone boye déjà batindeli ngai soda ya poto tala yango ekoyi lisusu toza na matanga yango na beti noir toza na matanga suki awa bandeko na ngai prenez conscience de ce qui se passe et surtout tout élément tout luka toyeba et pour na ngai na osenga pe to abolir moi moke ba concert to boycotté ba concert mikolo yo et surtout papa chéri bosana ba concert donc musique nous soit qui prévu et papa chéri bozong c'est on a ta valise le papa chéri musique sikoyo lisusu te vanda na se bovandi sa papa chéri na se ezalaka bongo tango zo kufela il faut vanda na se et basali na nzambe baya kovandisa yo papa chéri vanda na se luka basali na nzambe osolola eza likambo na soni te yande likambo na mawa bato baokufa fo lukelu ya nzambe papa chéri entourage ya papa chéri opesa conseil avanda na se basali na nzambe baentoure ye basambela ye basali na nzambe oyo baya kosambela ya ofele na libien te bolingi solution ezwama kosambela ya ofele pa kosambela ya contrepartie ya mbongo oyo ya mbongo eza lokola ekosilaka te
kasi oyo ya ofele ni balobaka oyo ya nzambe ezaka ya ofele eyaka malembe kasi ekomaka. Alors bosala tu bofandisaka pa chéri bolukela ye basali na nzambe oyo ya mitema ya bonzambe ya solo oyo ya ofele baya basambelaka pa chéri basolola papa chéri peut-être asana oyo akoloba naloba ye kaka nasuki awa tokomi na prochaine émission ya boye ezala te. Merci na bino oyo bokokabola soda ya poto. Ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.